Sir Bolo Coco officiel, bonjour et bonsoir et bonjour Nababouni Nanga, bonjour Nabatutu Batalaka. Dorcas Bolo Coco, Balandaranga en direct de Bolo Coco officiel. En tout cas, merci Nabino, merci de liker, merci de vous abonner et surtout merci de partager. Bilo Bolingaranga, Bayo Balingaranga. En tout cas, ça fait vraiment bien na mambebele et na rolobelango alelo et ça n'est de trop, ça n'est de trop, ça n'est de trop. On dirait et ça na groupe ya batumoro bazana pour na rediviser babakuko, pour na rokabola babakuko. En tout cas, biso tozana torotel mais Nabino parce que biso toyaka tokobanda makambo ebele bozolaka te boya na sima batu. Donc bolinga koya rediviser batu te. Un grand merci à maman Zozona Inde, merci beaucoup na Sam Coucou, les nécessaires motema mes coucou, merci beaucoup à José Maké Sevi qui toro motema elle chante na kati à Paris. Merci à toi, merci na batutu balinga boloko ko la gauloise et abakuko, merci na bino et puis merci na batu bako ba souhaiter kinga et puis bazo continuer ko souhaiter. En tout cas, je vous dis merci. Chers amis, je signale d'abord à tous les abakous que tous les films sont dans le marché, tous les bongo na les abakous de SB, tous les bongo na Maman Doki, na SB officiel, tous les bongo na mon oncle. Total les films sont to consommer, to comment en tout cas si la bissa loyer ma belle. Ya mam zolali na position nini o? Ah mam, si on bissa biso na lola gi wapi? Olali penza na position nini? Toyeba penza mam sera qui na position nini po oyeba ben na ba film très belle histoire. Bravo l'impératrice si la bisal après ya boye ba roluka ba nomino lisusu na mwana mboka makambu et comme il va problème OK on fa musala za au monde na batu baza au monde musala na yo ba œuvre na yo oyeba beto na maboko ba jaloux ba rozala wana po ba telema ba ndo combattre yo tolo baté. Bandeko, pour excuser un micro, voilà. Tolo baté. Bonjour Mona, il y aura un groupe de gens on a pour déstabiliser si la recombattre ici là. Donc bino tozana to recombattre et puis bino to roloba pour la bino. Bandeko. Dernièrement on a fait une vidéo encore sur Dacosta. Beaucoup de gens oya recommenté commenter oya roloba biloba lobby oya ofinga ba fingi. Ngadi tni avanya ma finga la bino. Et ça la ngani choni fra mota on a mitu na bino so fingo bina ngake na mbebu munene oui na mbebu munene ezanga na boya te so fingo bina ngana na munene mais ezanga santé nanga yo bi bato be ba melango vitamine mais nga la vitamine te gratuitement zamba pesanga bandeko baba ko to lingana s'il vous plaît to lingana parmi biso baba courte lingani te mais lelo te ata plus tard boye ba ngana lobaka boloko a blague na lobaka boye parce que boye ba mo mutu mfa ba boloko lobi mabe musu te boloko tu as raison na yaka na likamba chéri kaka boye to suka wapi depuis le mois passé là asala lisu banda isa banda osala ya olobela ba film soi-disant abato asala ngo lisusu asala ngo te ebele bobenga nga privé bopesa nga raison boyoko kozaki na raison mais lelo ya tozoloba likambu ebele bozoboya yango mosali ma groupe bato moko boye bomataka na ba live bofingaka bato nga banda ba live ya kofinga bato non na ya korépondre mutu te nazaka mpe na temps wana te ya koya korépondre mutu ofungolaki live union mpo nanga bofinginga lobi na yo répondre te naza atan wana te nazolobaka na bino achef moninga Dorcas nini naza mpo na mobali nanga nakosala YouTube te mais je le fais puis na continuaka ya bomona nakotiaka video pamba te na batemps so nalingi nasali si je veux parler de SB natali kete le roi naza déjà fille ya nini naza besoin kombolanga fille la te naza nanga bando travailler nanga na YouTube mais en logique de choses na moto travailler sur na YouTube te ba o bayebi na sai lo lendo te na lobi na vérité na en tout cas la logique à maman on a laissé mon travail na YouTube te nga vendre na YouTube te be pona na nzala na yo singa batu te na sala ngo te na linga roya lo la star na nga artiste na nga pona linga raye na mo na suna vendre na tanda ko na lo baté c'est comme si que non manqué il faut na ya
Boko esquisenga. Pour abaku vous en avez besoin de réfléchir bino mémoire hein. Tozongi sabino penza boyeba. Et belé vous aurez vraiment la besoin wana. Je vais citer le nom de tout le monde aujourd'hui. Quand je dis tout le monde. Mouta tenir na rigueur azate parce que eza obino buzingaki. Tout s'explique ané. Bon encore on est avandi boye. Ngana rose la jamais contre Dacosta. Tam sou boye baté. Jamais. Jamais, quand je vous dis jamais, jamais le rose à contre Dacosta. Dacosta, c'est un frère à moi. Peut-être que vous voyez habiter. Nalobango trop. Nous, on a grandi ensemble avec Dacosta. Trop, Nalobango mingi. Mais nga vu que dans un cas trop fragile, même à pas faire et battre binga. Attends à lire, non seulement manquer faire respect si n'a qu'à relation. C'est comme ça qu'elle vivra. N'a pas la hypocrite. Que na lire anayo, o tuer mon ami, o manquer faire respect na zanoté. Nga so oza camarade nanga, il faut à côté nanga. So oza à côté nanga ité, oza naître. So moins qu'on oza naître été, c'est le moins musika nanga. Ouais la mate qu'on oza nangai, bo oza rappela mutu mo bete. Na boaka, on a bongo. Na lingo oza la vraie. Comprenez, je suis à la maison, ma fille, c'est normal. En tout cas, je vous dis, j'aime être vrai, en fait. Comment filmer Oyo? Bah, jouer pas à Vincent. Et ça filme SBT. Mais vous bandez bah live. Dacosta est de retour à SB. Dacosta est de retour à SB. Dacosta. C'est-à-dire que SB, sans Dacosta, s'il a existé. Sans Dacosta, s'il a zaté. Donc Dacosta n'est moutou, azotombo la SB. Boyanan, venez s'il vous plaît. Bah, oh, la vie, mon c'est bon. Bah, oh, même ma vie, n'a lire en andara moutouté. Abakou, morota, mon a benga na senga imbo, azate. N'a lire en andara moutouté. Oh, même ma vie, c'est bon, merci. Depuis Dacosta, ça la départ na SB. SB existera l'ici sous terre. Barter, le rôle de Dacosta, bah, ça l'a raté. Donc, si tu vas dans la boye, parce que selon ma life, Nabino, net tu vas dans la boye, na kata SB, net tu vas être en abisso, Dacosta manquera bisso, on peut dire ça. Dacosta manquera bisso. Il y a mon retour à Dacosta, na kata SB, il faut battre gagner la ngoma, c'est la ngoma live. Bah, on doit finir la ngoma, tu vas traiter, tu mité, maman bé. Et ça, c'est bandeko. Net tu vas dans bisso nuance. SB c'est si là. S wana si là, B wana bisalu. SB c'est si là. Net tu vas dire na bisso tout. Muta ana droit pour la si la muta jouer na kati SB asati. Elle a droit à choisir batu oyo ya lingi ye moko. To repone la répéter que mutu mam c'est te to sala rangote. Era benga ba simize, era benga ba alimaki ngando. Yo pensaka na alimaki ngando te. Yo pensaka que un jour si yo benga simize te. Asala ngo ye moko na volonté na ye. Donc pour nous dire que to a été to commandé. Excusez. Arosala makambu selon ba profil ya ba film na ye. Oyo ye a commis. Si aujourd'hui Dacosta sali retourne na SB, netinga. Nazonanga na rolobate que na Dacosta sali retourne na SBT. Nazonanga na sengote. Et puis bolimbi ça na ndimite que na yo bet la tâche film wana li solo. Nte na ndimite. Parce que na roza hypocrite na roza clair. Na ndimite. Na bet la tâche film wana li solo. Nota on ka abona misu. Peut-être sous notre talent, on singa si les en tout cas, film notre talent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a blessé Bissou.
Lelo abaku bo souhaité d'Acosta zonga na SB. Oui, c'est bien bon. Tobo ite azonga na SB. Mais bobo ça n'a raté. Dinambwa bakendaki. Dinambwa sarambwa bakumbaki mwana wana. Soi-disant lelo akoma kotelema finga fila mwana aussi la kundela e mama. Non, rappelez bino hein. Parce qu'on dirait bobo sana noki. Abakou bobo sana trop baba ta sentiment. Mwana wana kenda na badinambwa. Après quelques mois boye 2 mois ou 2 mois. Aluki au Marika Bongo. Marika Bongo yo singele par deux passi la mam limbisaye baba coupe bino pe le roi to rappelle biso nyo bata sentiment mam c'est en tout cas limbisaye. Si la limbisa mwana wana. Oh la kundela e maman j'espère que na otanga komonete. Na ngala tanga mais na otanga te pour no fulaye. J'espère que boyeba. Mwana na era sali retourner na kata SB. A tourné ta 5 films été. A tourné à ta 5 films était na kata SB na après retourne aé. A tourné sur 2 films après mam sa benga kepe lisouté. Mam qui va soina na yété. Ayoka pe yo tem na likamne za kete moi no yoki na likabo tongo te. Ayoka rapete. Mais et après moi na wana lelo avanda jusqu'à aujourd'hui a comment finga si la comme ça si la anniversaire na ye. Mais a kenda rat ka bino baba kuka. Mam silimbi sa ya sengi pardon to ya ya o muto ye na ye. Mam silimbi sa ye. Mam loko na respect envers les abakouk na ye andimi ko limbi sa mwana wana zo misa na ndako. Après mwana wana ya okende ka a tourné ka 2 films. Et ça dit que le film et tout est quand na kati ya SB a tourné le souté. Mbala moka baluki abanyo finga mam si jusqu'à aujourd'hui. A comme ça si la adversaire, a comme ça si la ennemi juré na ye. A bosona ke. A comme ça si la lelo adversaire na ye. Moi na mukiye a comment manquer si la. Parce que biso babaku to tikela opportunité. Si la boyara na ye to bonela mam si zoni sa ye wana no ye to na palmiche. Na zong sabino. Palmiche a fait l'émission na ba popine, ba vanda, ba dénigrant SB. Na bossa na lo wana tenga kangaka. Ba finga sila. Kaka bakouk, mam silimbi sa palmiche, mam silimbi sa palmiche. Mam si ayo zong na kata SB. Ayo ko ya na kata SB si la vie. Après palmiche a préféré que de tonga sila. Na mwana aussi la kundela maman. Na mwana maman top wana zanga succès. Bobo sani. Mais abakou, so to boss na boye mabe to sunga sila te, sans blague. Je vous dis franchement, so to boss na boye. T'aurais aidé mamste. Peut-être parmi biso on dirait t'aurais baba rôle na biso, te rôle na biso c'est protéger sila. Rôle na biso c'est que to moni mutu moko boye. Azongi SBA, bo banyo to mo comme bo finga batu. Notre rôle c'est protéger sila. C'est notre rôle. Rôle na biso c'est que ekenda ki esa kité. Parce que batu o bino bo ko boson tsa bango na SB na zo tout na bino. Ce qui arrivé va retomber yé, beaucoup assumer. Parce que ya mwana wana, o ya komisa lelo ko finga si la pamba, ko manquer si la ba respect. Beaucoup wali soute, beaucoup mo benga biso, bo bete kara. Bo yate, bo bete kara bo répondre, beaucoup mo benga. Palmiche yo ana, bo benga, bo bete kara bo. Si vous avez préféré Dacosta na katia SB. Parce que pour moi, entre Dacosta et Bijou la reine, na linga na Bijou la reine ité, na solo rappel na Bijou la reine ité. Na zara sincère, bato boye boye. Mais pour nanga entre Bijou et Dacosta, muta reçoit la retourner pour le moment c'est Bijou la reine. Na katia les abakouk. Et c'est Bijou la reine. Vous savez pourquoi? Parce que Bijou a sénasi la pardon sincère. Bijou a tia mounene na ye en jeu. Mbinga na ye en jeu. Alamuko un bon matin aye a sengi mouninga mwasi na télévision pardon. Et ça la marate ba tebele ba kokate ba bité pour la yuma. Mais andima remise à la yuma. Oya ko senga si la pardon. Mais si la no a benga na SBT.
Pourquoi d'accord toi yena nous conseille ainsi la pardon te ka pas le way que nga suri mam salinga benga alors ba Cédric yaka na posa non. Pourquoi on est là pardon si d'accord c'est le bible c'est là pardon t'es pardon eh alobi kaka mais ça pardon t'es on sait jamais peut-être aussi d'accord c'est donc la réconciliation là si peut-être que d'accord ça Moutou a demandé à Vincent que ce qui filme même ça va tiaye tout yebite Abakouk to sungana, s'il vous plaît, to sungana te. To sungana. To sungape sila. To kabola sila na mutute. Yo ogoye bisanga ne to vandi boyo. Ogoye bisanga ke biso ba to kabola sila peut-être exemple to mona Zidane ya roloba ke sila benga nga lisute. Biso to kabola Zidane na sila. Na pesi un exemple liboso. Yami Balé. Mama Étoile a joué à l'issue na SBT. Abakouk mtakabola Mama Étoile na sila. Momo ni siko makambu. Bokoma okosela biso makambu. Olali olamuki eba mate. Obe okosela biso makambu. Que tozo kabola sila na batu. Citez-nous le nom ya batu oto kaboli déjà sila na ebango. Gesho ne joue plus à SB. La kitanga vidéo oyo Abakouk moko ya finga Gesho. Yango Gesho ya rejouer sur na SBT. Vous êtes arrêté. Excusez. Mais la vidéo est que Abakouk a fini Gesho, yango Gesho a rejoué sur na SBT. Exacté. Mais vous en avez pour accuser biso. Kolobake, bozo kabola sila, bino ba nag bo ponya sila mutozonga na kata SB. Bo baby se sila musala na ye, to baby si ngeti na nini. Ngeti nga nakuta sila déjà. Na loba en vérité. Nada orkat nakuta sila. Nakuta déjà aigle. Nakuta déjà sala makambo o kutu batebele ba salate. Parce que to kabola mutabwe na batu ndenge ni, to diviser na batu ndenge ni. Est-ce que si la femme mwana obi se photo conduire te biseke mam so kabwana muto mam so muto te amona te amkolo amona te si la femme mukolo ayebi nani azana ete si la mukolo de to kaboli si na mutu te ça fait trop mal et to kababilo kabo. Neti nga azara trop choqué er na mona buna bakoko vani pozo finga mutu na commentaire botika mam se d'accord bosali pe ba live bo mati na ba live mais plus tard bokangelo na lobi na bino lelo to ale 9 mars 2025 au moins mutu amatelaka bino na ba live wana oya yera ko finga ba Abakouk yakin awa plus tard bokolobaka ke boyoko kozala na raison azalaka vrai te ayaka mpo na bapropre intérêt na ye plus tard bokocomprendre yango bokotuna fali epupakama bokotuna ye bokotuna fiston coloqué je crois que bato bayebi histoire bayebi bokotuna plus tard tozawa nana oloba mingi te on verra loko ya bino bolingi d'accord tape asala retour na kati ya SB oyo ekoya faut assumer. Il faut assumer. Vous assumez. Oh, bino bozo linga osala. Binga na olobate. Na ota bino ka kwanda ko esina. Bobenge bele boyo koko zuma te. Et choix zuma parler oyo na mutema ne. Et puis na vie, au moins le ebomi Richard alobaki vérité, mais Belva koko digérer en côté. À suspendre même Richard na liwa. Maintenant, on a vendu. Entre la vidéo, Richard a salarié, moi, oui, je suis mal entouré. Moi, je suis parlé. Alors, oh, tu as monté manaye. Alors, tu as monté manaye. Et ça, vie, na yeza choix, oh, tu as monté manaye, lobby. Oh, il y a mon qui a digéré, c'est bon. Oh, il y a mon qui a digéré, c'est tout. Pourquoi venir à la mounina live, ou à nous benga, à nous benga, à nous fingaye. Si la veille a moututé, si c'est pour tout le monde. Mouta comme il avait si la propriété privée na ye azati. Si la veille a nga ya yo ya biso nyonso. Ça fait trop mal. Mais plus tard, bon repère ça biso raison mais ça sera trop tard.
bobenga biso boyokoko ozalaki na omoni nga bobenga ozalaki na raison. Mais plus tard, et vous allez déjà trop tard. Merci beaucoup. Je m'arrête ici. Bye bye.